Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Voyant Simba Gartala, hey, Ezali Nandenge na Yomwane, Balobi Tokota, le lobi sonyo sona bila rebutige, Tokota na bisotolata, voyant Simba Gartala, Ayezali Nandenge na Yomwane. Ya kozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mkulani longa ndikola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or ka ande na ebisaki bino chaque vendredi na 20h30 kozala wana boyo ka lisolo nini Mama Bijou d'or akomemela bino. Lelo Mama Bijou d'or na memi lisolo ka ya mboka na nga ya Allemagne bana Allemagne balingi Mama Bijou makasi. Lisolo moko ewuti epa ya ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Mama Mami. Mama na biso apesinga lisolo lobi Mama Bijou d'or mekala niko beta lisolo ya comportement ya mobali nanga mekala niko talisa bandeko mususu soki bibali ya boetina lelo bazalaka. Mama Bijou d'or ka nde na lobaka Mama Bijou abeta masolo ezaka no polémique. Soko lingina tanga kombo na yo na otanga kombo na yo na ndenge ya malamu. Soki po lobi Mama Bijou bomba lisolo bomba kombo nanga na kobomba kombo ndeko nanga ya mwasa vandi na mboka ya Allemagne na kombo ya Mama Mami. Alobi Mama Bijou d'or tanga kaka Allemagne tanga kombo langa ba mami baza ebele kotanga ville na vanda kate kotanga kombo ya mobali nanga te kote wana to kotanga te mama nanga zala à l'aise. Mama Bijou d'or na beta masolo pesa ba 1+ na ba via ba tout na pesa ba conseil nandeko ozotala nga soko s'abonner na Bijou d'or TV te naza ko inviter o s'abonner na Bijou d'or TV fina cloche la notification pour ba kamera surtout na otaka et comme la kayo na facilité nyonso. Mama Bijou d'or asala ba émission ebele na sala ba promotion ya biloko batu na sala promotion ya ba star na sala ka émission ya ba amser oluka na olibala contacter Mama Bijou sa elanga vidéo pesanga to tenter to luka amser na osikani oyo azali. Mama Bijou d'or na sala ba publicité ya batu. Mama Bijou d'or na tozala émission la biso to sambela elongo ezalaka chaque dimanche na 19h. Mama Bijou na sala vraiment makambo ebele so za besoin to ça attendre sous interview moko to ça attendre sous émission en tout cas je suis là contactez nga na numéro ozomona to solo le plutôt ebande nini to kosala. Mama Bijou d'or makambo surtout na sala presque na lobby. Okende na yo Congo ozata musu na besoin ya place ya kolala maison de passage na biso eza na Congo na Irebu na matonge na Irebu A37 place wana ezozela bino mwana poto mwana ya Mbujimai mwana soki ya Mukilinini mwana ya Congo Brazzaville partout esiko zali soko tali vidéo nanga même oza kuna sur place oza na besoin pema contacter Mama Bijou benga numéro oyo ozwa place na yo opema okosala séjour na yo ya malamu benga avant réservé avant parce que ba place na biso mingi ezozala kaka toujours occupé tozala la voiture na biso ya location oyo eza wana à disposition na bino eza peka na kati ya Irebu na Irebu A37. Contactez Mama Bijou, toza la voiture na biso ezali accompagner la chauffeur. Chauffeur na biso akotambwisa yo pendant séjour na yo nyonso toza na ngota mususu na Congo. Okozala jamais de si na kati ya boutique na biso toza na kati ya maison de passage na biso toza na boutique, tozoteka ba du verre, toteka pe bilamba, toteka vraiment biloko ebele. Contactez Mama Bijou d'or tam soza a besoin osombe biloko. En tout cas, ça vraiment original biloko ya Allemagne. Okozala jamais dessus benga biso na numéro oyo boutique na biso zozala mingi kaka soki obengi nde bazeli okoti osombeloko tozotika porte polele te parce que bana poto bazozala wana séjour na malamu na kati ya maison de passage na biso na pesi bandeko nyonso to bozosala siko séjour na bango na kati kuna bambote mingi balingaka te batanga bakombo na bango inutile ya kotanga kombo bosala séjour na bino malamu nyonso to ekoleka malamu. Mama Bijou d'or alobi on est ensemble. Mama Bijou d'or na tieli bino na ba publicité la biso après na zonga na ya kobete la bino lisolo ya ndeko la biso ya mwasi euti na mboka na ngai na Allemagne awa na kombo ya Mama Mami alobi total la comportement ya mobali na ye soki batata ya boetina lelo bazalaka nga pe na ebite
Total la publicité. Eye na kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya Goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso où ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na ba lune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso to ya poto. Benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique o bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci. Merci beaucoup bandeko nasi botali vidéo na biso ya botali ba publicité na biso bosepeli partage na yo ekosala biso bien pona ba vidéo na biso etalama pona ndeko moko azokende na eta mususu Congo azoluka place ya kolala. Tango yo partage ki vidéo ndeko amoni abengi biso ekosala biso malamu tozala besoin ya ba soutien na bino bo partager parce que pona lisolo oyo ndeko moko azwa mayeli ndeko la biso ya mwasi abengi nga mama Bijou na kombo ya mami avandi na kati ya Allemagne alobi mama Bijou mekani kobeta lisolo ya ba comportement ya bato tina lelo balingaka kolata biloko ya cher soki bazwaka nini soki pesaka bango nini. Mama Bijou ngai naloba mingi tamsuka makambu nanga parce que makambu nanga naloba na yebi yango koleka makambu ebele donc ngana naloba ka makambu ngai après na pesi conseil na moi likambu o eza vraiment lisolo te eza kaka to mekana ni kosolola to mekana ni kotalisa ba papa na ba mama oyo bazala atina lelo na ba vie ya kolata biloko ya cher ya chinois asi ayana ye a faciliter biso tâche. Mais pourquoi binotina lelo botikala ka kosomba costume ya 2500 blouson ya 2500 wana eza prix ya terrain mobimba na Congo. Mama Bijou d'Or kane na lobinga la loba mingi makambu nanga parce que yango nde na kobeta ngo malamu. Tango biso to yaka na poto to kutaka ba vie wana. To kutaka batu bazalaka déjà na ba vie wana mais bango bazalaka na ba avantage. Ba avantage na bango ezalaki nini botu nanga bandeko? Avantage na bango ezalaka parce que mokili ezalaka malamu mingi pe bandai kozwa yango na mbongo kosomba mbongo boye kashi te mingi babandai kokende kozwa yango ta mususu na ba chèque mingi babandai na ba faux chèque mingi babandai kokende kozwa yango ta mususu continue na magasin ba papa na bango azwi na yo fele bazalaki na ba avantage par rapport na poto ya lelo ndenge ekoma. Parce que ceux qui ont depuis que somba on a bambongo le balingeta mususu basomba te mbongo bazozo ta mususu bazwi yango na nzela mususu ba kotisi yango na magasin bazwi ba carte ba bimisi bilamba facilité ezalaki ebele par rapport ya lelo.
mon poto échangeable poto ezali lisusu te lokola poto ya kala bato bakoma na bango na baprojet mbongo ya kayu parce que ndeko na biso ya mwasi alobi mama bijou mobali nanga asalaka kopi te mobali nanga akendeke mosala normal mobali nanga akendeke mosala normal mais soki akangisi mbongo ake asombi bilamba wana ya cher aye nango na ndako mobali nanga aza na projet te mbongo musala mbongo musala oyo ya pasi yo kangisa mbongo na ota mususu ya 2 mois 3 mois pona okende kosomba veste pona okende kosomba blouson est-ce que vraiment papa nanga batata o bozala kaboye ba mama o bozala tina lelo olieli kelemba na oki kosomba sac à main na oyi kozala la fin du mois ka ndenge ezala kaboye ba mbongo etikali na sana moi 100 200 na sombi moi sac na ngai esili na oyi kozala te kavana na somba sac ya main ifuna liali kelemba wana pona somba sac ya main ba 2000 ba 3000 ba 1500 pourquoi po nani yango atala yo na esi bino ba ya chinois basi bakoma na bango ndikola ngai ya mwasi mama ya biso mami ka wana eza nango me batu nazoloba na yo batu bazalaka bongo baza bato ya kala o biso tokutaka nte bazalaka bongo biso pe toye tokotina mwa ba rythme yango après toye kotala ke non wana eza vite tobimi na bavi wana et puis na modèle o poto ekoma oza obligé il faut bima na vi wana soko bimi na vi wana te en tout cas ozali malheureuse ou bien ozali malheureux na beta toujours kama masolo na nga mama bijou na boti bana na nga na tikalaka koyeba ba famille ba kiki te nazala na magasin mo bela ndeko kende na ba colonne kuna donc na matara train nazo uta bril musika la mati ligne 18 tina ke na magasin wana na sombela bana kaka ba bilamba ya ba wanili ba desigwe ba kombo mususu kutu ekimi nango ka bilamba ya bakoba bilamba ya bakombo bana ifi bala taka bilamba ya bakombo bilamba kaka ya boutique na yebi family te na yebi kiki te na yebi soki nini te HM na yebi te kaka boutique biso kana ba boutique ya mikebo ko tata mama wana yebi yo kuna kaka kunde kaka kuna kolata bana ba manto ya ba walili ba nini na prénatal ya prénatal kuti nous la prime un peu ça va par rapport ya ba kokotaka la ba boutique on ya mikie prénatal ngo ba eko kanga to tikali kana ba ja ba boutique wana bana ba ola taka bilamba ba boutique wana na bandili na longo kote kuna ya urd na mema ya likambo na ena orem na memi on na komo kene tina kerpen pa tata mobo mama mobo na kerpen kuna batu bavandi ya kerpen batu bavandi kote na ba yebi magasin na zoloba magasin moko na kerpen na bilamba kitoko na komi kuna ba walili kana ba walili no ba desigwe bana bazola taka bilamba wana na donc vie yango wana kaka mais na yebi sibino ba facilité zalaki ebele par rapport ya lelo donc après to ekomona ke to komi la ba famille eza nango to komi kolata bana bilamba ba famille o kama tam susu robe eza na magasin wana robe à moi na bo mona tam susu 99 €. Moi veste moi mukie boye 99 mais tam susu na konti na na famille na kio mona 9 €. Nana nga avantage ya nani na yo mto sombi ya 99 na ngamna sombi ya 9 €. Ngam na sombi ya 9 € na zana avantage parce que bilaba ngo to tinda ngo tam susu tiki bana tinda yango na Congo siko olela ata olobi ba tekela ba ko tekela na ba 2000 francs 1000 francs siko tina nina ke ko boma nzo to kosombela bana nga biloko cher parce que bana bakola la ba ngata pa qualité mwana nga mususu ya mwasi uti ko bwaka bilamba na yebisa kinani na yebisi mama na nga mama beya ye na ndako na lakise ba kifunda o bido abimisi ya bilambo leli na kanyo na ba chasser poubelle tina lembi bifunda ya bilamba azui garde-robe baleki na ya silisi tout azui ya ye moko asilisi nyoso na bilamba wala ba desigwe eza na kati na yebisi bona bisiko to sala ndeni na bilamba oyo ngamongo na yebi na Kongo na mema bilamba la bino ya bana mikie na kende nango kuna muka mususu na vandi bwe mona musala na bisa linga kitisa biloko ba bilamba oyo ezaki ka bilokos abendi penza kaka robe wana ya walili alinga kitisela nango biloko esika na vana kina tiebela bi modèle na toka pona kozwela mba oyo donc tina nango eza nini parce que ya walili wana soko tinja ba keteka na Congo ba teka wana ba 2000 francs ya
famille pe soko tindi ba teka onka na même prix surtout soki kutu ya walili wana enzuluki mama keba kutu ozwa 1000 ya famille lo ko tikala ki mwa sika ozwa ata 3000 4000 siko avantage eza wapi bilamba ngo pe tikaka nango bana bilamba ngo pe nzuluka nango kaka tina ezali ni malamu na lata bana ngai famille malamu to koma na biso na ba HM bala ba koma commander bango bilamba ya HM eza na prix moko raisonnable mwana nyonso ta koki kolata yango Zara oyo même chose par rapport à kotaka na ba boutique je sais pas si ba boutique wana tina lelo ezalaka parce que na tsaka ngo lisusu kateka oya ya nini ya oyo eza na biso oyo eza epa na biso ana kerpen nde na yebi ki ezalaka tina lelo mais na kene kosomba bilamba kuna te parce que eza ba folie poto eza dege poto ya lelo eza lokola poto ya kalate batu batika na bango bilamba ngo na yebisi bino bala batiki na poni ba oya ya kitoko oya ba kombo na zoyoka mutema passe po kene na kongo po na yebi ke ba kene koteka kuna muto kosomba ngo oyeba ne valeur na ngo te puis muto kosomba ngo na prix wana te na meki koloma yi bobo zo ngo tiango na IBA na nini bototeka ngata na niveau poto prix onga na zo pesa mwana lobi nga mama ekote kamate zela to kota page omona ka bilamba ba désigwe oyo omona baninga ndenge ba oteka ba 4,99 ba 3,99 bino moko botala elamba ta mso sombeli mwana yaki mingi zaki ba robe na somba 99 ba 100 soki combien 120 sikoyo pona koya koteka ngona IBA na Deutschland ifuna teka ngona 3,99 4,99 na yebisi mwana nga mwasi abika bi non tika leki na muki azokola rapide bilambo ekokende te na kangia mona bombia parce que na yebi kezo na kena na Congo ekoteka makana na ba 1000 francs 2000 francs na poto ba pas même 5 euros ngana lobi teka ona ba 10 abi no mama bijou ko mama ekoteka mate regarde bandi ko laksanga siko ya baninga kaka même griffe tala bango nde ba oteka prix bo biso sortir ya biso 10 euros muto somba nga kozala te bino mo bo monike vio ya kala eza nango na tina te o bandeko la biso o bandeko la biso babandai kosala o biso to bandai kosala ezali nango na tina te bato batikala na bavi wana lokola papa na biso mobali ya mama na biso mami en tout cas nga na yebi te soki tina lelo botikala ko rêver boza kolala boza na ndoto en tout cas bolamuka balobi ya pas de son métier mais malamu nazwa mbongo nanga na bwaka ngota msusu na immobilier malamu nazwa mbongo nanga surtout kaka yango parce que to meka ba commerce ba voiture ya bani efuta lango pete zwa mbongo na obwaka na immobilier ko futa ka yo terrain oyo sombi lelo veste oyo zo somba soki complet soki ya yake soki loko nyo sombi ya 3000 terrain na yo ezali ya 3000 loko yiko zo na ba bibwa na ba sele kuna ba terrain ezali mama bijou pateka na ba terrain que par rapport au bimisi 1500 ezali combien de sacs ya ciment ceux qui terrain na ezali ya mukie en tout cas puis ko clôturer ata mwa ndambu ya mupanzi ndambu par rapport aux ambongo no tsango na elamba combien de sacs ya ciment oyo ko somba na 1500 na oyo bimisi sombi eloko batu botikala na bavi wana bolamuka ngana oloba mingi te nazotiela bino ndeko na biso moko ya mobali parce que ta ba pesinga lisolo oyo na yeko kuta lisusu na émission mo beteko na mo ya mobali asali na Facebook ngabi me oyo ezikokai na masolo o mama na biso mami ya pesinga na beta tika na zwa mwa ba image tango na komeka ko sala émission na ngana kotisa yango pona batu ba yeba eloko nini mama bijou da azoloba na zanga moko te biso batu otoloba tolobiki biso batu otoboyi ba kambu ya bilamba ya ba share wana toza ebele parce que mbongo na yo tia yango ata na makambu na yo ya ndaku ekofuta yo lelo ata efuti yo te mukolo mususu ekofuta yo ndaku wana soko sombaki yango terango sombaki yango soki surtout osombaki na place ya malamu mabende soko somba na place moko ke place yango ezalaka nango mabe ezo matate mais ça ba place mususu osombi terrain na oneti lelo boy place yango eza place ya valeur osombi lelo boy beti yango kara 2 ans tango koteka ngo na prix oyo sombelaki te na tieli bino na video ya ndeko na biso ya mobali puis na zongeli bino nga loba boye ba mina nga TikTok bomoni tiko boye na boulot on a moyi makasi na bimi bana pona sala video oyo tala passe musala ningi zalaka
okoki un mois ozwi salaire na yo et tant que salaire na yo oloza maele na vie bandeko yo wana okoki omona nzela magasin kosomela kwa cher elamba sapato à cher chemise à cher bayama moto banini na un mois passe oyo sali oyebi na un mois wana bongo kosomela elamba ba 5 000 euros 2 000 euros 3 000 euros oyebi eza na combien de briques combien de sacs à ciment eza terrain mobimba na mpasa una kinkole una bibwa partout una njili brasserie ndeko bapekisi kolata te bapekisi kosala ambiance te mais faut yeba avenir mbongo zo za passe ule na yo sang na muto alata ba moto na muto alata chemise à seya soki ya ndenge ni soki ya H&M papa eloko changera eza na ngote eza ki congolais le tsaka na mutu ke alata ba za danger ba grand patron a poto ya mundele mona za grand patron aza na mbongo ebele mais ça pas te beba chemise eza tina te mais aza na mbongo ebele ce qui compte na banque combien au bombaka c'est ça ko bande avenir ndenge nini ezalaka conseil ka yango wana ba pekisi mtu kolata te mais avenir tala lobby ko tala lelo te faut ko tala nde lobby to ngo kola kokoma mikolo na poto to yebi oyo ekoya lobby te donc faut za maele na vie bande konanga ana donc to tisa internet na cadre ba conseil donc conseil no pesa bande konanga basi na mibale yango wana to boite boke soma ba saka ba cher ba Gucci ba nini mais to yeba pe avenir to yeba pas avenir ezaka te mbongo no yo ozaka ambiance kolata bilamba babwaka yo bamona yo za danger mais en soi avenir na yo mobulu kenakin atamwa terrain ezate atamwa eloko ezate eza malamu te bande konanga hein souvent nos couple congolais toujours d'autres za maele na za plein boulot bozo mona ta on a dit pause à midi ou un hôpital na place na sala yango bo mona si tout ça hôpital esika na sala hôpital na yango esika na sala ne bozo mona bo na za libanda na jardin ya midi na on za pause si ko passe boye ale mbongo ekelonga pona sapato moko boye Congolais peut se relater le 2 3 fois 4 fois comme on dirait combien kala mais 2000 et 2000 on se combien de fric dans combien de sacs à ciment so vigilant bandeko oui bandeko na ngabo yo kinde ndeko na biso ya mobali alobi ndeko na biso ya mobali tangu asala ki video oyo na vandi na kanisi ngabi mais lisolo ba beteli lisolo ba uti ko yebisa ngala beta mikolo yango est-ce que bato bongo bazala kaka na mokili Botala ndeko na biso ya mobali azosalela bino video na place na ye ya musala alobi bambongo oyo bozo bebisa eza na combien de sacs ya ciment kaka ndenge mama Bijou D'or alobi combien de sacs ya ciment elambe ezali kaka lata obima propre obomba nzoto na yo ke nani nzoto na yo emonana te eloko eza important yango bafolie ya bato akala ezalaka te bafolie ya bato ya kala basala donc mingi bakoba ko regretter ezala ba misusu pe bazwa je babande ko sala folie tangu wala parce que poto ezala ki malamu poto ezali lisusu malamu te eza susu na ba facilité oyo bato zalaka nango kala te ba place mingi bato ekangama na si bato mingi o bazalaka na makambu ta mususu ya ba shekula ta mususu ya kokota na magaza bato kozwa bazo comprendre makambu na zoloba changement ezali parce que bato ngope ya kala ndenge ka na lobby batikala ko somba ta musu biloko na bambongo na bango ya salaire ya musala te bato kala mingi babande ko sala te bazana ba cop na bango ebele akosomba bilamba ya cher akangi miso ta ya 5000 parce que uti ko zwa mbongo soki na place nini soki na banque balobi le bien malaki mbongo ngo ndene ko sila soki azana mwasi ya lix mwasi au PCP conseil te bakomi bisombela mwanja saki ya Prada de saki ya Prada ba biloko soki ya modèle nini mais lelo lisusu te parce que lelo na ndimite makambo ya shekulani ezakana ba ezala lisusu na top na ndimite makambo ya ovandika bolati bilambo ke ida magasin moko be musika botoki la nzela pona okene ko yiba biloko bato je crois pas que ezalaka bato baza na ngotina lelo bazali mais na mbongo na yo penza boyo uti ko sala penza musala osali pe ya musala le premier ti le 30 après na fin du mois au ben du mois 500 que osombe la botikali main vite
Mois prochain, ils sont même chose. Vous avez 500, 3 fois. Alors, il y a un sombi lamba, il y a un sombi veste. Bande konanga to kola, to changer, mokile baby. Pour tous les alliés sous n'engagez la kate. Tala batu comment on peut ça là-bas, on t'a msusu. So ok kin, n'engagez la kate msusu kalake. Ok kin, on ça là-bas tout tapage à bilamba. Les noms makamone za la rangote. Les noms que le kokuta ya chinois ça tondi ça soki ba bilamba là déjà bango bazana ngo déjà yo que la kisa bango nini. Ya chinois baby ça makambo. Ba maman musu bazala ko vandi na yo kangi mutemo sali likele mbala yo zui au lieu so 1500 ok comme sombi ça qui a Hugo Boss ok sombi ça qui a Prada pana nyangwa tala yo là to memi ça qui a Prada o ya vrai yo mo ga mutoko ye bana ba facture no eza na kati ya sac parce que na o ya memi ya Chine na o ya memi ya Turquie bozaka ndenge moko et puis ba o ya Chine wana mutongo azula tabilamba Chine za teti bisu ko le comme to somba ya magasin azate tia kwa ngola ta Chine na pendant makolo ti mutu ye pona yazo monique alati ye pona ya monique alati 25,000 euros na nzoto parce que bilamba o ya lati so ito koti tamsu na magasin wana na ndenge ya ba prix nango normal magasin o ya solo akosomba yango te mais ye mutu alati na ye ya Chine mais azate ti na nzela aza fier na biloko na ye alati bongo yo sikoso ye lié ya yo ya solo est-ce que akomona yo kutu akotia yo kutuka bokokani na bino natala wa reportage mo awa soki batu soki ya griffe nini na bosali komba griffe ango bakie na Chine bakoti na babagaze ya ba imitation baza na saki na bango ya vrai bapesi balobi ke basala je bango bakoyeba oya bango bapesi saki na bango ya vrai bazwi siku bato ya magasin wana bazwi basaki na bango ya faux batie bamélanger et puis que batona ta 3 fois 4 fois baza ko échouer kaka c'est ba simbi be batali be ta ba otala o ya binoté yango te bazuité ba simbi donc e kokana ya pas match donc batu Chine ezalango awa Turquie ezalango awa papa na ngai oyebi batantino bakeneke Chine te opesa bango commande ba ela ko bilamba na nzimite veste oyo lati sombiso ki 2500 bango bote que on a 2500 je crois pas batantino bakende ba Italie yebi bango te yo mo bo sinyo ke ina yo Turquie batata mi ba komo kende Turquie mama na biso Frida za kuna na Turquie azo zela bino ya Chine a facilité biso makambu poto akala wana bato bande ko somba bilamba mingi na bambongo o bazo zwa pe na facilité bande ko somba bambo bilamba na bambongo ya bakayu na bango te Baya Derek na biso na Suisse ya rapoto ya poto na classe je crois pas tikala osala folie oyo batata na basalaka parce qu'il y a bande ko kende kini oui tozo mona papa ya na biso zo lata na normal parce que zaki na étudiant tant sisi ki classe na ye ifa banda musala na ye na ndivite ya kozwa 2500 ya salaire na ye akende ko somba elamba batu bande ko sala bongo bato ba lukara partout wana nde babande ko sala ba makambo bongo lelo basala yango lisusu te parce que na mbongo a salaire ko sala ngote mais siko mama na biso alobi nini ya ye mobali asomba bilamba la mbongo ya salaire ndeko langa yango mama biso atuni oza kolota la muka mutu moko te atala tiaka yo kana bilamba olataka ata otambola na ba griffe nezala bon bolinga ko kata ko bolinga lisusu ko kata ba étiquette ya bilamba la bino te bimisa bino kutu salite makasi ba étiquette ya bilamba bolingi ko kata ngote bodiembisa bat batala prix nana nga onzima ngo nana onzima parce que comme pe koza na prix wana na solde ba longoli la bango papier wana te bezaki na papier moko ya rouge longoli papier rouge tikeli biso papier wana musu total muto onzima ozala te mutu ko banga kwa azala rate na nzimi pete bato batikala bato babanga bato tina lelo bato balata bilamba ya cher bato bakende basomba bilamba de 2500 bayebaka na bango yo te bakanisaka ya kiolata bilamba oyo ya tantine wana utaka nango Chine bakanisaka okendeke nango Chine osombi parce qu'il y a pas donc différence ezalaka te parce qu'il y a ba première qualité deuxième qualité tozokita na biloko tokende kosomba toteka na Congo ta mususu biloko ya ba marché mais biloko penza ya bien okoti pe na Turquie na maison mo osombi sac no ya 150 euros ça qui a bien ça quand on osombi 150 euros na kini koteka ngote parce que muto osomba ngo za la te wana eza ya yo moko mais ce que so tokoti na magasin ya solo kokoza na prix wana 150 euros te
bandeko nanga tokola tolamuka oyo eza ntango ya kosala foli te ntango oyo ezali ya omikipe yo moko bongisa avenir na yo bongisa yango kobongisa yango na buzoba te parce que elamba epesaka mutu merci te na ndimi somba na wata bijou parce que lelo kokokoyo kotekango na mon pied te mais elamba epesaka mutu merci te bato bango batantini na batonto yango balataka soki otuni bango garderobe na bango yango ya kala eza nango lisusu te parce que elamba yango ekokovanda 10 ans te ekosila mpe valeur esila mpe ngele nango soki babengaka soki nini nayebi kutu te lisu na kokoloba nini ekozala lisusu te napesi bino exemple na bino tinda bilamba ya kala bilamba ya bana na ngai ya kala ya kitoko ya baboutique ekende na biloko si bateka bandenge ezalaka bapusi carton mokolo mosusu biloko so bazomona yango eloko te mama mpenza kokozwa elamba moko apangusi na ye yango ndako bazwi mpenza elamba roba mwana ya walili roba bien walili ona omona yango ezalaka bafleur roba bien uta na Priscilla alata bidor alata ti blessing azwaki chance te na zwi yango na mema yango na Congo mwana biso ya mosala azozwa ya robe wana mpona akitisela yango biloko na moto tala niveau mpona kolobaki elamba eza kaka bomba nzoto na olatisi mwana oyo elamba ya famili na olatisi mwana oyo elamba ya kik na olatisi mwana oyo soki elamba ya nini eza nango kaka elamba H&M aza moins cher H&M na bandela baete awa nazweli mwana nga mwasi nono yana ya mwasi mta asombeli ndeko na ye avant kene congé asombeli ata bilamba ba 5 euros mwa barobe bakoupe ya ba 5 bakoupe ya ba 4 nayebi kutu te soki ya ba 10 ezalaki na kati asaleli ye mwa valise ekoki valise oyo basaleli ye wana so na koti nango na bamaison na baplace ota mosusu na lobi wana obimisa ta mosusu robe moko obe mibale me basaleli mwana valise na ndeko na ye bafoli wana ezalaka te tapage ya bilamba esesila nango soki bato batiaka bino ka mais je crois pas ta mosusu baotia yo ka bazoconfondre yo mpe baotia yo place moko na bato bakendeke Chine baotia yo place moko na bato bakendeke Turquie parce que nga na boyi nanga te nga asombaka basaki nanga na Turquie nasombaka nanga eza nango ka ndenge mona moto osombi na magasin nga na kritike bato ya Turquie te na kritike mpe bato ya nini te ya Chine te nasepeli kutu na bango baza na bango na vrai boule baza na vrai boule ka elamba ala moko yo sombi yango na cher ya sombi yango na moins cher alati pa aza fier na feti pa kovanda te aotelema otambola partout bato bamona bilamba na ye donc aza fier na bilamba na ye alati ya Chine sikoyo yo moto olataki ya solo bovandi boza confondi do bino surtout ka ndenge moka yo moko moto oyebi na bafacture na ye donc ça sert à rien bandeko na nga boyoka ndeko na biso ya mobali ndenge apesi conseil mbongo wana oyo yo bebisaka na bilamba eza bacombien de sac ya nsima kanga na yo motema somba ta terrain na yo moko na bibwa soki ntina lelo osalaka makambo ya bongo ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali lamuka longola eloko wana na miso ezalaka ya kokanga ekanga yo miso longola yango ta mosu eza envoûtement prie mpona yango eza ya bamindele mosusu omona mpe ya mondele mpenza mondele ya mbongo me okutaka ne mpe ya na aldi azozwa chemise ntango batiaka babiloko na bajournal wana bokoti kaka na ntongo bomoni bachemise yango ezalaki ebele beta tour na ba 12 heures so okuta yango lisusu okuta bapapa mo baye bazwi bachemise wana bamama baye bazwi barobe wana do bakolata yango bakolomboka lide latiaka biloko ya bana ya bien ya kitoko nga so nakuta ye na biloko ya bana ya lide nasombaka aldi même chose bavi wana ya banini esila ezalaka lisusu te so nakuta ye bana pantala nini ya mwana ya jini boye kaka ya mikolo nde bango balingaka na bango lisusu ya makambo wana te ya bamikolo baagc pusana olatisi elamba aldia olata te olatisi elamba ya kiki ya kolata te me balataka na bango ba H&M balataka na bango bazara parce que pantalon mwana ya jeune garçon soki apusa ye na zara ta mosu omona mpe 19 euro tokozwa 19 euro 99 ekoki na ezalaka nango 29 euro 99 eza nango kelenge osombelaka ya mwana pantalon kaka na osombelaka bana mwana pantalon efezaka 99 euro 99 ba 5 quelque
to changer bandeko na ngai mama na biso mami nini oyo lobi vraiment nga na yebi te ndeni na koki koloba na yo parce que nga mpo na nga nakanisaki bato ya bongo basila nakanisaka bato ya bongo basila na ndenge ya vitesse ya mokili imitation ekoma nango suka baimita biloko nyonso donc confondi eza makasi na bilamba ya imitation ozwa elamba ya imitation na elamba ya original otie omona ekokani nango kaka eza na bana mosusu bakoma kutu amoni sapatu basket ya cher awa mama na yake de Congo abizwela na longa ngo tamsu na kin même basket mama na yake de eta mosusu Chine abi mama sombela ngo na Chine c'est la même chose mwana lati kaka surtout to so mwana za mukie mwana koyeba te kolati singe la baya na ba kindergarten na ba maternelle donc bapekisaka biso biso ke loka mwana eza eloko moko soki ya cher soki ya modèle nini kolatisa ete parce que soki ebebi nango oyo olobaki mbaya bakati elamba mwana ngai elamba mwana ngai bebi bofuta yango bakofuta te bakokomprendre yo te mundele alataka mwana mundele bamindele mingi balataka bana bo bilamba ya cher te bamindele balataka bana bo babilamba balidelo tomonaka na bajournal omone eloko boye ekotaki na lidel oke osombeli mwana okama ekole mobimba yango na yango basket mo ekotaki kuna yango na yango bana nyonso tu baza nango donc c'est comme ça vie ya bana Europe c'est ça bana oyo basi bakomi koloya bangambo oso babasket nde moto ezoboma biso babasket mais basket ya mwana mpe jamais kokokoma 1000 euros jamais so tosombi ya cher tosombi ba 250 ezalaka mpe ta mosusu na occasion surtout soki mama moto osala eta mosusu na anniversaire osombele basket ya ba 250 wana ta mosusu na ba fin de l'année na ba bonne année ba Noël ezalaka te ke ofela sombelaka yo chaque mois yango non boza combien po yo lolataka chaque mois biloko ya 250 boza combien tosala yango na baprogramme to mélanger yango kaka bana bamelangeaka ere moko mpe alati ya bongo ere moko mpe akoki mpe kolata mpe ata ya fo ya imitation wana alati yango kaka mélange ya vrai na nini esali kaka kitoko papa oyo ozotala ngai yo moto otikala ntina makambo ya bato akala makambo ya 1990 longola yango elamba epesaka nango merci te nakoki kotanga bastar ya minene ya mboka na biso batika bilamba mais je crois pas basi na bango soki balobi bateka bakozongisa bambongo oyo mibali na bango babebisa epo na bilamba wana je crois pas moto oyo kokabela yebi nde mpe ntina nango te ntango mpa kolata ebongisi mpe te eza nde nzoto nde moto esalaka elamba jamais kokosala nzoto moto kokolata olati na yo eloko olati na yo blouse donc tamso ya 29 euros mais obongi na yo moto olati soki elamba ndeni obongi te olati yango mpe ta mosu okutai na feti ye bato balataka biloko baya Chine baza wana baza te ti grave akotia yo mal à l'aise abandaka ya koleka surtout soki ye alataki yango ya ebele abandaka ya koleka liboso na asimbisaki yango mpenza boye aza kodenda makasi aza sire na saki na ye ya baya Chine sikoyo moto olataki olataki osombaki soki ya original nanongo ayebiki original oyebisa mwana mwasi azodendela wana oyebisa nini yango eza original eza foro ta papa wana papa wana balingaka kovanda siko na bakiti te so balati bilamba batata oyo balingaka kaka kotelema otelema kaka banda feti ezalaki atelema kaka mpo na nini mpo na alakisa bilamba na ye oyo alataki alati na ye ya Chine yo siko ozalaki wana olati ya original bokokani na bino batiaka nzembo ya papa wemba wana oyo ya bilamba bato batiaka betala ndenge bakokota na kati ya piste bajaponais nde bajaponais mais sikoyo bajaponais bakoma olata nini baya Chine badimina dépense Chine abikisa bato barevaka bagrife Chine abikisa bato oyo bazalaka ta mosu na mposa kosombela baya cher bakoka te bakota na bango kote kuna bravo na bino mais babotika batata oyo na bamama oyo nasalaka alikelemba mpona somba saki ya sasi ya 1500 euros po esalanga nini so osombi na yo terrain te bombaka mbongo na yo bombaka mbongo na yo mokomo so ofungoli eza na mwana mwasi moko ayebisenga mama bijunga aza na coffre soki fort na ndako asombaka na ye baterrain te banini te aza na coffre fort na ye na ndako bato abongo mpe so bazala atina lelo na yebi aza so na ba 30 000 na ye coffre fort abwaka chaque mois azobwaka mbongo
zalaka ye bomba tambongo na ndako parce que bon on pose bomba on le botisa yo zo bomba on tam su un jour ko ke no pesi mundele apesi crédit so ko sala kana yo apesi crédit tam su ndako par rapport au yé la batu bilamba chaque fois aux olato au moisi na comme moisi na apesi au conseil au lingité maman na biso na komba ya bambia le bia zo pesa mobali ne conseil mobali ne a lingité mobile ya na projeté c'est quoi ça ko étouffé parce que kaka même salaire wana moko bazala lango mobile azana trop kolata mobile azali Japon abiye moko mo se abini boso bande ko mona ngo malamu na sens que mobile na ngai ya osala fierté à famille mais wapi fierté azo sala na banda kotanga ba komba ba papa o bosa ba fierté ba famille na bango baza ebele na kati Allemagne na otanga na omona pe ayo pe azana ina kati te mobala sala fierté à famille na ya zueli penza ba na crédit tam susu na ya le pango tam susu na poto asombeli ba na tam susu le pango na Congo asombeli tam susu mosi na kadwa ndaku asali ata boye wana fierté à famille apesa ba na surtout éducation ya malamu fierté yango wana fierté za bilamba o tata na wala takate nda apesa fierté ya famille na bino je crois pas parce que moni pe batata bongo landeli pe bana na ye mingi na ndako éducation zéro parce que tata ko yiko lula ko lata te mama na ngai yo tata vraiment batata mingi bazala la zade musala na ye musala ndako na ye musala na ye ndako na ye kena bilamba wapi so moni déjà muto asomba ba bilamba ya ba alinga ko lata ba griffe ba bilamba we tala vraiment na kati ya ndako na yo mona éducation bana ne ko za malamu te parce que papa déjà na muto azo kanisa malamu te papa déjà za na baboule te a repesa bana nini yo moi soko zwa nini soko za makasi te moi sa boye yo pe vina o ebeli conseil mama bijudo a kopesa kanga zalaka na mobali na yo bilamba ala me pesa ka e conseil lo ba makambo azo sa eza makambo ba 1980 parce que tant biso ba bijoux to yaka la ba 95 to kuta makambo ngo après tant to comme na ba 2000 nana ngo akipe bilamba ba nini mo ki laisser baby non nana nga rotia bilamba la yoka o basaki ya ba Prada ba toke nango wapi yo mo wa mto ye bana basaki na ba Prada na ba facture na ba facture na yo mo ka mto ye bana tangu yo zo somba ozo tangu yo zo lala ozo lota basaki na ba Prada za ba tumsu bazo lala ba lota ndengeni na kosilisa clôture wala portail wana na kosomba ndengeni tu vois mutu de différence ezali eza ya mutu biso azolota na komi na mwa 10 000 la ngai ya notaire nasomba tanda kuna ngala crédit ndenge mo peka mama biju no to bete no lisula ba baso bazalaka asali likelemba po bwaka biloko ndaku po asomba biloko ndaku pona bande baninga na ba somi ba meuble pembe après lobi likelembe kangie singa na kingo parce que mbonga likelembe zalaka obligé il faut kopesa obeta ki calcul malamu to otikala na 250 chaque mois ya kolia zwa siko problème miso etela yo ndenge ntekola biso mwasi merci Seigneur asa zongi na na mboka na ye ndenge ntekola biso mosa kangama ki na Congo ka pona mbongo ali kelemba li solo mo na betesa na kati ya Bidor TV ali mbongo ali kelemba ke Congo ake ko bela kuna sikoyo ba mama bozongisela mbongo na yo futa bino ba mama ba boyi na ba balobi débrouiller na tikela ki bino carte balobi otikela ki biso carte otikela biso bana ba olia na mbongo carte wana otikela obanda kotika chaque mois na 250 siko 250 yozo tika na ozo boule okoyi pe kozwa problème na katikati avant na likele mbesi la problème imoka munene yelo ko sala ndenge nini parce que ça engagement au foot à chaque mois likele osui osali likele maboko somba sac quel buzoba batwana ya kala mingi ezaki baza donc bayebi na bango déjà magasin baza déjà groupe ta ba okene bazwi na bango biloko na bango oyo batata na bango batikela bango batia bango na lipika bake nango eza baza na facilité bazwi na bango ngo fele basombi oyo na mbongo te lokola yo papa na ngai ozokende mosala po somba veste ya 2500 mwasi na yo mama parce que kozala na mobali azo raisonner te tina mikolo ya lelo oyo na tande ya suka oyo eza pasi yango mona asuka mona foya bongo il faut epanzana parce que mobali azo boule te ngana koloba na bino te ke bo panzana pesa e conseil loba papa e boyete loba papa boyete papa na nga lamuka
bilamba oyo somba ya banda kala wana epesa yo nini wapi merci epesa yo tofungola garde-robe totala soki ekoloba si bofungoli garde-robe elobelo oyo te tala toboke na kongo baotia bino kate baomona kutu mobali na osali te banda mokili ebanda parce que bilamba yango mingi omona bajapon baa nango na kongo ntango yo okende konanga na tindeli yo bajapon landusi okoka ya bando betelo sapatu taya atie yo mal à l'aise parce que baotumola yo mais mutu normal nalati pantalon nanga jean normal nalati chemise nanga ya jean normal yo otumola nga ndeni parce que omona nga naza déjà muta logique ta baotuna mwana mwasi ayaka koluka nini wi ayaka kosala likambo boye c'est tout nayaka kolakisa bino bilamba langa te parce que nasala na ntina te na yoka tobe tosololaki na ya nanga ya mobali ya kirimosi alobi kamaradi na ye moko bekala ake Congo après asali bafoli na ya bilamba soki nini parce que azalaki mutu ya bilamba après umeli te azongi poto azongi lisusu Congo batuni oyo koluka nini na bino akendeki kochange garde-robe que son âme repose en paix parce que yaya yango asakufa alobi nakendeki kochange garde-robe nazongi donc akeye atiki bilamba wana achange mosusu aye bato batali babitala oyo et puis la vie abongo akendeki kosimba mpe kaka touche kuna na kongo ake kokufa balinga na bango lisusu bato aboye te bato abongo bazalaka na bango lisusu te bapapa bongo naka tonto moko logique aye na bacontener na ye ake na bilamba en tout cas mama bijou conseil vraiment ya kopesa eza te parce que ntango nazosolola nazobimisaka kaka baconseil ke bandeko na ngai ya mibali oyo botika na bacomportement ya boye bolamuka bandeko na ngai ya basi bolamuka mama bijou alobi te ke il faut kaka kosomba ndako parce que epesameli mutu nyonso tu te azalaka na bulu wana ya kosomba ndako mais quand même soki oza na bulu ya kosomba ndako te bombata mbongo na yo bombela bana na yo soki bakoli oyo akuti 100 000 na compte oyo akuti 100 000 na compte bakaboli bazwi mutu ya moto azwi mbongo na ye soki oza nango na bula ndako te bomba mbongo na yo bombelaka bana par rapport osalaka bafoli ya bilamba eza nango na ntina te ndeko eza nango na litomba te osala tapage na kongo balingala bango lisusu bato ya bongo te parce que bajaponais déjà baza kuna baozela bino basepelaka na bango na bato ya bongo te okende feti okuta na bato bo bakoma obetelo bamakolo bakoma osala parce que bamoni ke bokokani zala na o simple omona bato ya bongo baozala te sauf ke biso batumola biso bakotumola c'est trop dit sauf ke nga navanda na banda omona kaka bashege bido koleki bango na ndenge ya bien na ndenge ya bien na ndenge te bayaka koleko tiaka nga basapatu be non parce que nga nakoli na bandani ovandi ta mosu na terrasse moya ya bandali bareconnaître yo bido oleki bango okabola bote na oso na combien de personnes bote na yango nde moto epelisaka baminda asakaka dekuta moto abanda oloba nanga bongo kala bazokumisa yo na sens ke bamoni ndeko na bango ya bandale bayebi valeur na yo bapesi yo valeur na ndenge wana me baye kokumisa nga mpona bilamba na nga te baye kokumisa nga ta mosu na baacte na nga baye kokumisa nga bayebi ke mwana mwasi oyo afungwama depuis kala baye kokumisa nga mpo baske bayebi bijou na babetela bino lisusu lisolo ya bato oyo bazalaka ayebi yo kaka na poto azobeta lisolo na yo lokola ayebi yo koyeba mutu c'est trop dire parce que mama oyo aboti yo ta mosu kuta kokoyeba oyo lisusu bien te bakumisa na saki ser na biso ya bandali mwana mabele ye yo bijou dor vanda na yo la patrona na biloko mwa ndenge wana me baya kokumisa nga mpona bilamba na nga te baza na ntina nango te soki kutu naza moto ya bilamba bango mpe baoyelanga bachapeau na bango na babuti bakoma obiya kolekelakela yango komi mal à l'aise seri moko ya bilamba oyo bamarité bilamba bongo ezalaka ya bamarité ezalaka na bajipe ya jean mingi beto za jipe ya jean na bagilet boye nga nazalaka nango complet nasombango mpe ya fille moko boye napesi mbote esika azali elamba wana nazalaka soki na lati nakendaka yango kini une fois nateka yango mpe kaka mbala moko nateka yango na fond prix mpona lobi kozonga lisusu te
marité wana na lata mokolo mosusu na ndako na biso na vanda boye nazomona mwana moko ya mwasi azoteka pondu meme elambaka nalataki jipa marité nazalaka nango 2 nazalaka nango kutu ebele mosu ezalaka na ya complet na eloko yango te mosu ezalaka nini moko ya kokanga boye bakanga yango mwa singa wana kutu nde bande kolinga jipe wana parce que yango soki olati eloko mwa ya likolo griffe ezomonana te mais par rapport oyo bande kozala na gilet nango ezalaki vraiment populaire to soki moto olati yango moto ayebi kaka olati marité wana na vandi be mwana ya pondu azoleka na marité wana oyebi ke nazala na mwasi aya nanga moko boye abanda esi kosala ngai eloko nini tozalaka na ye atali nga mpe natali ye kotala ye atalaki nga nasantaki ke alobi bijou omoni bokokani sikoyo bantu bamoni elamba ya marité basambwisa tala original yango yango nayoka soni moko na faso moko ngai bomoni elambo plus jamais nakolataka yango lisusu nalataki yango lisusu te nakomaki mal à l'aise mais bilamba nanga oyo nakendeki nango baboro ezanga kombola mande kolata nanga yango nande kolata nanga yango mwa complet na oyo ya jupe ya robe ya kitoko vanda na yo oza à l'aise oza propre bilamba mpenza ya baboutique ya bamama ya babindele ya badochilandi yango na bandeki kolata mais par rapport na kolata marité wana natikalaka kolata so elamba wana te ntina zongaka donc elamba epesa ya motu merci te baya chini bakoma na bango keba bilamba nyonso tu oyo sombo oza nango na garde-robe kopi nango ezali epuis kopi nango bokokani na yango ndenge moko ndenge oyo ozotiela yango fier ndenge mpe okutana na motu na fete akotia mpe na bilamba na ye oyo alati ya kopi fier akovanda te abandolekaka liboso na yo mpona omonake ye mpe alati yango yo moko moto oyeba nalingi bino mingi mama bijou do alobi lisolo na lisolo ebetama na ndenge nango oyo eza nango kaka mpona kolobaki bapapa na bamama oyo totikala na bafoli ya bilamba ya bambongo ebele wana tolamuka ya Chine azali soki oyebi nzela ya Turquie te en tout cas luka bato bakendeke Turquie basimbola liboko bamema oke kosomba bilamba soki mpo oyebi nzela ya kokende na mboka oyo kombola ngo nini na Chine te bato bakendeke Chine bazali bezela bango so bayi na marchandise zala moto ya liboso ozalaka kundela bango client na bango sombelaka bango bilamba kuna tika okende kosomba bilamba ba 2500 parce que mwasi na yo azosepela na yo te tata oyo ozoyokanga bongisa avenir na yo mama na mwasi na yo alobi soki ozocontinue bongo en tout cas ekosimba te parce que alobi ti alembi bafamille na yo bakanisi ke ye apesaka yo conseil te me nzoka alobaka alobi ye moko bazaka moto ya bilamba me amonaki bilamba epesa nango ye merci te atika na ye akoma kosomba na ye bilamba baya Chine na baya Turquie asombaka na ye bilamba wana alataka epe abimaka propre ta bozobima bino baye na fete ye akoma na ye moto ya baya Chine yo otikali moto ya baboutique me bozalaka kaka couple moko ke bolataka bilamba ya griffe. Donc mama bijou alobi kola zala mukolo oza déjà à jeu tala avenir ya bana na yo soko kozala na ba projet ba long terme te epesa meli mutu nyonso tout te zwa mbongo bombela bana yo na compte mukolo ba kola balobaki papa la biso atikeli biso quand même mbongo par rapport papa la biso atikeli biso bilamba na tango yo kokufa kotikela ba lata ngo te bana poto ba linga ngo te zala bana mingi balinga ba griffe zala misusu balinga ngo te bazala ba griffe oya bango balingaka bana na ba otikala kozwa bilamba na te tango sobe bandeko no ba osepela na bango ngo te au moins te keke nango perte mbongo bakozwa osombeli bango ndaku oui so balingi ndaku wana te bakoteka ngo bilamba na bon s'abonner ma suivre na bidor suivi bozala jamais dessus biso topesa ka ba conseil ndeko oza na posta babeta lisolo na yo pona epesa ba tu conseil yelanga yango lisolo wada na kobeta yango kala mingi te na kobeta bino lisusu lisolo na 3-4 titres na éviter ça na kobeta nini mais muninga mo apesinga lisola lobi bato apoto balingi na yebi bien oyebaka bato bien oyeba bien nini oyebinga bien totanga na o classe moko te atako to mo na classe na biso oyebinga bien te to uta na o famille moko te atako to toza famille moko yebinonga bien te mama abotinga yebanga kala ayebanga su bien te siko bino bolingaka na yebi bien oyebi bien wapi to mekana nkosolola pourquoi to linga ko utiliser mo wana na yebi bien komona mutu eza koyeba mutu bien te merci na babone nanga po bopesa nga confiance bo s'abonner na Bidor TV merci na baba copine nanga na moni mama bijou na
Maman Bijou la Blanche na Congo, namoni Maman Jolie na Belgique, namoni Maman Maggie na Belgique, namoni Pichu na Kiangata na Belgique, namoni Faïda na Pichu na Kiangata na France, moi na banda la Tongo, namoni petite sœur nanga Faïda na France, Faïda Kiangata, bambote na yango, Maman ya Bijou le but partager vidéo oyo pour la épée sandeko moko conseil, pour na épée sandeko wana tikala tina lelo ko sutu kabilamba ba griffe conseil. Boye bisandeko wana atika la sima sima na ye akeba koya kobima mukila parce que batu bazala suna makambo wana teo mbote na babone na nga tokutani vendredi na même heure 20h30 sans oublier dimanche na 19h boya to sambela sans zambe mubulu mbote na mabeya na biso parce que yo mto pesa nga confiance pesa nga ba vidéo na yo merci siko ozali parce que oza ko soutenir musala Maman Bijou ndeko o partager ba vidéo na nga nzamba lola amona yo partager yango pour ba vidéo na nga etala manaza na Facebook na nga moko eza bloqué moya ko partager ba vidéo ezate yango bozo mona tamu ba vidéo na nga ekomi kilo pona ko talama parce que na partager yango kuna se na partager yango kuna omona ba vidéo etalami siko nazo senga yo mutu tali vidéo o partager vidéo oyo pona ko soutenir musala ya Maman Bijou dingo kene na ko contacter Bidor TV pour que vous allez jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo, muto lingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Maman Bijou d'or alobi eza po na biso ba diaspora. Maman Bijou d'or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'or. Maman Bijou d'or a besoin de micro, Maman Bijou d'or a besoin d'ordinateur. Vous sepela na musala nanga soko lingi o soutenir Maman Bijou d'or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.